Pourquoi toza koyoka union sacrée baza ko se prononcer té? Silence na bango ezadi ya quoi? Parce que ceux qui ba format qui majorité dans le parlement baloba qui ba accompagner mokonzi mboka par rapport à vision na mais silence na bango depuis mokonzi mboka bandi ko loba bakambo yo. Ngai na romaki un peu inquiet, mais je suis très content parce que il y a liboso. Félicitations d'abord on a président à Sénat Sama Lukonde. Il est déjà na plateforme na parti na ba se prononcer. Donc si maman Mboka, donc ceux qui ont la changement, bango baza pour. Ceux qui ont la révision, bango ngani bandimi na bango. Wapi mabe. Et mutu mususu apesinga ibena sentiment na sepele na oki bien. Ndela lobaki na bino ke bon opposant ba ke ko sala lycée bo sangani wana ba sangani wana. Bokoyoka avant que toute commission soit la mise en place. Bisu banolongo kuna na kaya ba opposant ba ya kwadere na ngambu ya président de la République na lobby yango lelo c'était un ancien premier ministre lelo na yo félicité parti na ye nouvel élan Adolphe Mozito Fumu pardon ye à lobby mbote na ba Congolais mbote na ba Congolais bana monde entier merci encore une fois bozawana ebele bon momesano pendant Rolanda manaka na biso à travers Tindika télévision lelo nazane et sengo makasi parce que commandant de commando, commandant Vasco. 4 mois, mais Nzamba sali grâce na monier na vivre donc ya batoma Karine. Tozali na fier à Saranate mais Rabi les mazaki déjà na biso awa parce que yene mto asala ke bozo na banda na bino sans oublier Junior Kapaya refait qui sombe donc depuis Londres na habité ba na Londres belé si possible vérifier que bon na refait qui sombe gana robaka soko monite kondimate mais j'aime trop ba Congolais au bazana bolingo ya Congo na ya ba Congolais balingi mboka na bango bazalaka te na habitude ya komodire mboka na bango to ya kolakela yango neti ba Congolais musu bakoma bapasi na ye ya koma kolakela ekolo kama koyina bandeko na moko propre on dirait neti mais donc peut-être assemblée qui bien té en tout cas tous la rubrique na biso to yebisa bino to mesana nango donc chaque fois so to yawa révision ou changement ya constitution ezana ba matière rebelle mais par rapport à la fois passée ndenge na yebisa bino que pourquoi toza koyoka union sacrée baza ko se prononcer té silence na bango ezadi ya quoi? Parce que ceux qui ba format qui majorité dans le parlement baloba qui ba accompagner mokonzi mboka par rapport à vision na mais silence na bango depuis mokonzi mboka bandi ko loba bakambo yo ngai na romaki un peu inquiet, mais je suis très content parce que il y a liboso. Félicitations d'abord on a président à Sénat Sama Lukonde. Il est déjà na plateforme na parti na ba se prononcer. Donc si maman Mboka, donc ceux qui ont la changement bango baza pour. Ceux qui ont la révision bango ngani bandimi na bango. Wapi mabe. Et mutu mususu apesinga ibena sentiment na sepele na oki bien. Ndela lobaki na bino ke bon opposant ba ke ko sala lycée bo sangani wana ba sangani wana. Bokoyoka avant que toute commission soit la mise en place. Bisu banolongo kuna na kaya ba opposant ba ya kwadere na ngambu ya président de la République na lobby yango lelo c'était un ancien premier ministre lelo na yo félicité parti na ye nouvel élan Adolphe Mozito Fumu pardon ye à lobby ye azali coup ye pour la révision te mais Adolphe Mozito lobby ye faut ba changer ka elo en tout cas ça commence à viendre à plaisir mais mususu wa salinga plaisir parce que wana na habité maman na ngai Yohana yo mtoko boya to ndenge nini il faut to mona on faut to ndima lever mboso akitaki na nchangu semaine passée bato musu basi bolandi na bino si bomoni mboso akendaki komona bandeko na ye na niveau ya Chine populaire na kati ya nchangu akiti kuna sololi na bango ye aza na ye ouvert ami bombi te sans hypocrisie Viembo solobi mboka oyo basi bateka yango na constitution oyo il faut to kangola mboka na biso faut to soutenir oyo mokonza mboka za koloba il faut tu béton soit to changer yekuta lobi ba révision te pas tuni batu to changer yango to changer de bango lobi il faut to changer yango na rotiela bino extrait bolanda de Viemboso grâce à Rabi Lema et à Tindika Liswa Saint Thomas gendaki kuna azuela gibinongo bamsu basi balandaki na Tindika mais on lobaka toujours que la répétition est la mère de la science bolanda nanu le Viemboso alobi na compte ya union sacrée surtout que azana présidium ya union sacrée alobi emboîtez pas na oyo
secrétaire général ya IDP Sabandaki na Augustin Kabuya bango balandika na même la fois passée na betele bino ba Bertrand et Wanga donc baza ibelé déjà oyo na union sacrée babali ko se prononcer mais bato mi sezotala na ibsabino bato belé bazo zélande mutuko la Vital Kamerhe se prononcer puisque aza parmi ba président ya union sacrée bazo zela bato ko babati ba se prononcer bato ko ba Igwe Jean-Pierre Bemba ba se prononcer pour bamonaka bango baza ba figure emblématique bato baza ko accompagner mokonzi mboka mais ndenge nini mokonzi mboka zolo baboye bango ba sentir bango te na lobaki na bino que déjà côté bati quelques collaborateurs na yo bazaka na plateforme na yo basi babandi ko se prononcer ndakisa mutu moko bato bele ba inaka ye ba période levier tie na sara na nous vivant tango ake malade ya lobaka soka zongi abakata ye loboko yo Willy Mishiki asi auti ko se prononcer alobi pe en tout cas aza pour révision thème pour changement de la constitution. Maintenant, Rosala, na esengo makasi ya vana tiela bino ba liste ya ba opposants ba baza na Kisasa ba ba na Congo ba kimana ba baza ba courage ba tikala na ba baza ba sans impact ba tindelinga liste mobimba na mama Yohane grâce na ye Borolanda yango mais pour l'instant avant na tangela bino liste ba opposants tolanda nanu le vieux Mbosso depuis Nchangu ndenge nini ye amoni makambo ya changement de la constitution ndenge nini. Soki kuna na parlement basilisi ekoye pa bino bape bino bato boko vote ya yango eza bongo te mokolo mukanda yango ya kobima kuna balobe bokenda yango epa batata na bamama ngape bokomona ngai awa nakoloba na bino bovote référendum yango yo to changer constitution tembe ezali wana likambo oyo ya munene ya changer constitution beso nyo. Voilà, je pense qu'à travers l'Union Sacrée, tout le monde est pilier parmi les membres du présidium. Donc, Papa Mbosso, il a emboîté le pas. Bande qu'on a épé, en tout cas, baza pour changement. Il y a un yoka qui bat tebele bazo ebsanga ke ba opposa baza ko bongama, ba opposa ba bongama, ba ko bimisa batu na balabala et l'on église catholique mais vidéo na tiré bino la fois parce que boka ki Joseph Kabila lenga lobi na bino ke constituer za bor na eta ko ta sala propagande ko bat batemele ko église catholique mais le commis constitution catholique, je suis d'accord. Mais curiosité, la fois passée, cardinal Ambongo, tout le monde a été à Kigali, à Kiti Kigali, à Kekosa la messe qu'on a à Kigali. Na évité, si le long de la vidéo, il y a Omélie na ebima, na évité pourquoi bazo étouffé en webo ya robima ponani. Photo comme Ambolobi na Kigali, to comme Ambolobi na Rwanda, parce que Église catholique à travers pasteur cardinal Ambongo, batikala vraiment ko fustiger agression rwandaise pour la bango awa ya critiquer le régime amone la régime lelo balingi ba s'approprier constitution lelo pe to moni ba pesi cadre na bato baboma ça dit que tant ba bato nazomona shadari muto azalaka pena n'importe quoi na bango muto bazalaka pena à l'avant-plan, tant que ma manifestation, ma constitution, salema baboma batu barosimukedi bakufa ba Thérèse Kapanga la bakufa bakota na l'église ba beta ba masasi ba tira ba sango na ba sultan
mais lelo to moni ba pesi bango cadre ba lobi bazo lenge la constitution pour tiseke d'azama be yete mutako sala ngo. En fait, confusion za na mboka na biso nde yango. Donc bozana batu musu balingaka malamu ya eloko na batu musu baza contre malamu ya eloko. Eza dossier au biso toyelele lote, mais moi ce qui m'intéresse c'est que constitution bata Joseph Kabila na ebité bande ko belé bozo bomela ngo nzoto pona nini. Est-ce que problème na bino ezali elongi ya Tshisekedi nde mutu eza ko déranger bino ou bien boza pour constitution yo mingi batangi yango te, je suis d'accord parce que toza d'abord pays moko batu déjà ba perdre culture et lecture étant à maraté. C'est pourquoi ba ignorer ebele mais constitution sokoti na profondeur nango kuti eza na ba anomalie ezali ebele ba dysfonctionnement eke zongi batongo basi bateka mboka ngo na mikanda pe ba mitekela bazwa ba accord kili bango ba signa accord à l'Emera accord au bomuni ba M23 ba simbela minuki peut-être boye ba katina te ezaka déjà autonomie moko ba mi créer pour na estana mobimeza na contrôle na bango nde biloko bino boza ko yebisa biso lelo to bomanzoto bobimsela ngo batu na balabala batu bakufa pour na intérêt na bino ba politicien boya ko ba place c'est bien bon mais tant bolo ba to bimsa peuple na balabala eza bien parce que peuple ne bino no so bobetela katolo mais constitution oyo nalingi to réfléchir nano avant na tout la question nanga habituel on a tout na rabino banani baza pour changement banani bazali pour révision avant na komana on a stade wana. La grande question que je voulais savoir ezali que batu nyonso baza ko bomanzoto nani angwaza na mandat ya peuple pour la kolobela makambo ngo parce que batu bayela ki biso proposition à constitution ezali ba belligérant bazaki na mandat électif te même assemblée constituante oyo ezalaka à l'époque ya 1+4 ezaki assemblée moko copté donc mutu moko zo mandat ya peuple te mais bakiti pe na terrain mandat ya peuple pe bazwaka te baleka en force pour preuve parce que biso to ba congolais bato babosana kanoki à l'époque il y a les années 2003-2004 les solo ya makama référendum ya constitution tant bandi vraiment en 2005 dynamique moko se dessina qui na la grande opposition radicale ezaki pilotée par Etienne Tshisekedi boyebi ke tango awutaki Afrique du Sud baboyaki azwa poste ya vice-président na gouvernement +4 mais tant que bandi problème na bango ya propagande ya makambo constitution oyo il était le seul leader on lobaki to boycotté lui n'avait même pas opté ni pour non ni pour oui mais je suis sidéré estomaqué pour constater que Joseph Kabila na interview aza web service que même bato azaki na bango na 1+4 ba leader wana moment ya rebattre campagne sur terrain basundola ki mingi bakendaki na bango na ambassade ndenge tomoni lelo FCCP PRD o ba critiquaki ba opposant bakendaka na ambassade lelo bango pe ba banzela okende na ambassade en plus ba musor bi bazaki na babar c'est bon bien mais bato yo oyo nga na comprendre te bazaki na mandat te bondimaki baye na biso constitution to adopter ngo to banda ko appliquer ngo mais bato ce ko bazui mandat ya population parce que Tshisekedi na premier mandat ne atouchaki makambo te mais Tshisekedi servi bien élu parce que Tshisekedi na premier mandat le cas na 38% ba 38% mais deuxième mandat za na 73% na 73% non seulement za na légalité totale mais aza na légitimité totale ya koengager mboka na n'importe quel front mais na moni bato bala muka balobi ba boyela est-ce que bato ba boyela misu ba miata ba député par exemple na ponarara pour ne pas dire la muka pour moni la muka ngo komaka eloko ba koma odiembele tikala lokola nde tumora ka ba porte belé na kisasa mboza la kana été mais ba komaka cheme juste pour na kobangisa mais faut azana été pour la muka oza na configuration cette leader na débit ya Bataïr Fachi ti to le cara ba campagne pe après élection ezaki la muka moko boye ezaki ko pesa moi genre ezaki ko bangisa moi ndam mais ezalaka na levir o efimbisaki yango nde to lobaka ezalaka ba œuvre ya ba bemba na ba katumbi Fayulu ne représentait rien en termes de représentativité mais baninga mutu ba fulaka ye nde ba vimbisaka ba ya na ye munene ndo to moni a vimba wana mais tangu lokola vimbaki lokola chambre ailleurs bino mo boyebi chambre ailleurs soki nyati 7 ans munene ekopasuka lokola eloko apema mais soki bozwi tonga oyo babengaka finite mupepe bimaka ndamu tie ekoma plan nde eta oyo
la Moukana Fayoulou Yemoko Bakomi Lelo. Mais Fayoulou, il y a premier mandat, il a eu quand même à bénéficier quelques députés au nom de la Mouka. Na ya moko. Nakati a décidé. Mais Nambala Oyo, Aza ni député, Yemoko aye ko se présenter l'élection, a eu pourcentage à Zouaki. Au nom de quel peuple a se permettre Mbala Oyo, aye na biso théorie que ya robimisa peuple na balabala pour la constitution. Fayoulou alukaka boulot. Mais moment va pesa qui est occasion de boulot, pas mon konzamboka na biso tant attendant qui est le bon Fayoulou za soldat du peuple ya to tongamboka. Fier ko le ramé moi so bazo ke no kangela lupango. Lelo tusuki wapi. Maintenant lelo Fayoulou siko tomoni asangani na ba bloc nyos. C'est bien. Ba Katumbi asangani na bango, ba FCC asangani, ba nyos ya critiquer asangani na bango. Mais nga nazo zela na mona quantité de population ba ko bala bala. Pour battre la révision, deux pour battre la soit changement. Nazo zela bango. Voilà ezali première phase. Deuxième phase ezali bango ba opposant. Merci d'abord na maman Yohan vient nga tumba kolesha na bosani yote na ebige ozawa na ozolanda biso avec plaisir. Kiki kezongi ya maman Bibiane BBC ba maman nyoso ya Congo. Na maman ya der kaka bongo pas ala ka ye pas rolanda nga oyebi ke salinga plaisir ko sana c'est samedi hein nena lobaki ke photo pe saloku ezonga makase pas ba maman batindeli nga na maman Yohan depuis Bruxelles après singa liste moko alobi liste des opposants qui ont fui le pays ba opposants ba kimamboka donc banda Tshisekedi d'akomi présent ba koma ko nzoto ba ko komela ba ko moto ba ko moko do ba s'exiler ba kimimboka ça que mta benga na ba bazala même pas inquiété. Nako kotangela bino kombo liboso bimiza Joseph Kabila Kimamboka baza benge rais gabangisaka nzo ande rais wa bangisaka pa ko banga civil comme Tshisekedi lui militaire rebelle mais niveau comment Kongo yango akoma ko tindika mwasi so melisaka ba bébé lion miliki po miliki yango bana ya batu bakomela on teka ba bébé lion ba melaka to moni lisusu mususu batanya ya Moïse Katumbi ya Kimamboka ka yemoko et puis Franck Diongo pe ya zazaye kuta koma mitelengano Bruxelles mabe Kigali mabe toyebite André Claude Lubaya Kimamboka Jean-Jacques Mambai wana zaka DG na nga penda ta onazaki na kosala CCTV Jean-Jacques Mamba metala lelo oyo bakisi Jean-Claude Mvwemba anga Jean-Claude Mvwemba oyo arape mutu na nga bon c'est des choses hein tokoloba nini donc voilà oyo ezali liste ya ba opposant oyo ba Kimamboka bango moko nisaka mta benga na bango mais batina nga quand même peu liste ya ba opposant courageux o bana ba donc ye asala rapidement opposition mais a encourager pour malgré ça on a mais encourager on a okuta mutuloko na Fayoulou okuta mutuloko na Epenge mutuloko na Sesanga c'était rebelle et il fut vraiment rebelle hein opposant ye kutumbe rappela ki binot avant deuxième mandat to tambola na mulongwa ba 13 députés bazo réclamer révision de la constitution mais lelo komi so bololo c'est comme ça avec nos politiciens classe politique on a na photo changer constitution pour classe politique peut changer puisque position na ngasi na ibisa binot ngana za na compte bato ya changement de constitution ngana na compte bato ya révision te mais na pesa quand même occasion puisque tous en la démocratie donc le respect à opinion batunyoso ba baza pour révision ba se prononcer ba baza pour changement ba se prononcer on peut ba ningité pour se prononcer na numéro na ngezawana na ya WhatsApp na ba écran na bino boko se prononcer à travers tindika tozana rapona yango mais là on peut sala liste sous que zali aba liste ba opposant oyo baza ba sans impact na ba liste ba opposant ba sans impact eza ba tindelinga ko tindela critique finga loba no ndingo ko loba ngana atangelo ngona cadre toujours abolinga ko ngona ya ba congolais quoi donc sikoyo au Saint Thomas lobaki donc ba opposant ba sans impact na moni ba ami balé hein ba ami balé donc bazara ami balé ezali mukwege na Kamitatu bazanga impact au pegozala ya solo c'est vérifiable hein? Et puis Yasuka il y a un communiqué bah que non justice Jacqueline Dala a été transférée ce vendredi du cachot de tripé de Kinkole à celui de la cour d'appel de Kinshasa Matete à la 4e rue limitée en attendant le verdict de son procès contre la République et le ministère public. Voilà.
Donc, je crois on a clôturé la page et to be continue. Ndenge na lobaki kaka toujours continuer kolobela. Franchement, des ya constitution et que zongi mikolo yo na mona ki lisusu tango mokonzi mboka akitina kipushi akitina bakalemi partout za kokende. Surtout ça la linga plaisir tant que tout na likamla otolo ba mutu ba élire na peuple na ye avec 73% ce que beaucoup c'est que non aux en à droite te ngai na lingi kutu mokonzi mboka nommé ata commission wana ata décembre oyo et puis commission na va travailler trop sur changement et non révision. Pourquoi on a besoin pour changement? Parce qu'avec changement tu as même un référendum batuni population parce que c'est lui qui est le seul souverain. Les restes, il faut faire cas par exemple, il y a révision. Révision, tu vois, il y a des députés. Les députés, ils ont chantage à révision. Non. Moi, je suis dans le camp, il y a changement, il y a constitution plus rapidement. Quand des gens ont inspiré la commission, par exemple, pour que quand il y a changement, pour promouvoir nos 4 langues nationales. Ça c'est ma proposition dans la commission. Il y a mis balé na lingi Congo na biso to kabwana ce qu'on a Congo ya ngambo. Balongo na biso to longwa Congo te to tikala kaka Congo. Mais biso to za la sous Congo te mais biso to comme Congo. To comme Congo donc il y a biso bana kokoma avec lettre K. Bango batikala la lettre C. Biso to tikala biso Congo pena ya ba Congo wana Congo ya biso comme ande wana. C'est long ngai quoi parce que boyebi que mingi babungi c'est la biso ba histoire rebelle ya mboka na biso balinga te to comme histoire na biso mais président na biso actuel aza vraiment inspiré aza na mission ya Nzambe aza mission ya Nzambe pona ni ya aza na makambo mandate ala mission moko fois ça la mission na yango wana oyo makambo tolobela oyo pourquoi na lobi yango parce que Lumumba loba histoire ya Congo il faut ekomama na Congo et puis et pas ya ba congolais bango moko alors ceux qui ba congolais bango moko ba komi histoire na bango na constitution na bango na ba réalité na bango na ba contexte na bango donc na moni na ngai eloko moko ya mabe wana te et puis il y a suka ezali que proposition na ngai ezali tolongwa na 26 provinces tozonga ta na 11 provinces a fortiori tozala 9 provinces et on sala biso sous bien ezali ba proposition et engagé kaka Saint Thomas etali nango yote yo ba to etali yote sikoyo na clôtura wa pona lelo bato baza pour révision boko melangai bato baza pour changement boko melangai quand bien même nga déjà na pour changement puisque na yebi que pour changement ndenge prophète Moïse Nyengele Nzamba inspirera et déjà na ba premier mandat que Saint Thomas na zomona que mon peuple ya changement constitué zoya et puis Nzamba sa pesina couleur ya drapeau couleur wana ndeloko yo ya munene na biloko nyoso na yoka pa prophète Moïse Nyengele likambo drapeau ce qui constitue changer que les 2 couleurs ya drapeau et bisanga ba vidéo faut bon enregistrer on bomba kango pour que makambo se salemi to zongi sika lokume pa Nzambe drapeau 2 couleurs couleur ya jaune na couleur ya noir oyo Nzamba pesa na basali na ye se yambala na mbalelo lobama yango wana mais ce qui inspiré susu bato ba kozala na commission ne kozala plaisir ko sakana te donc yo lingo tuna susu lelo couleur yango mibale pona nini Saint Thomas drapeau to nango ezaki to côté wana eza mama Nzambe yo moyo comprendre yango ezate puisque ezaka makambo molimo balobi couleur ya jaune ezo symboliser or parce que toza na richesse à kosakana te et puis couleur ya noir ezo symboliser justice voilà pourquoi Congo wana ndeyo déjà mosakoli alobi na ngai Saint Thomas Nzambe alakisi ngai mokolo yango tango bato bakende kovote bato awi bakoleka tellement ebele et puis mokolo wi wana ezoleka bakongolais bakotambola na nzela bakobanda koloba vive la république gloire à Dieu mpona nini mboka na bango ebimi na libulu ya munene e libulu wana ezali libulu bakunda Congo nde Congo ebimi sikoyo tant Congo ebimi ndenge wana bakotambola na mandalala babanda kokumisa parce que ce qui te changer constitution oyo tu reçois indépendance politique indépendance économique na indépendance spirituelle voilà
oyo epesamaki lelo mpona yebisa na bino Congolais oyo batonda bolingo ya Congolais ya Congolais balingi vraiment mboka na biso et rayonner sous davantage mpona bombelaki bino yango wana maintenant bokende bokoma parce que ngongango yango wana ekoki merci na yo Rabilema osali ke bazwa biso na bandako na bango merci na Junior Kapaya merci na prophète Moïse Nyengele quelque part place azali ayoka plaisir pasteur André Kobe depuis Arizona aux États-Unis Philippe Msangela na Qatar Idi Kalubingando depuis Japon Maman Yohan depuis Bruxelles Nicolette Mwasi Pembe Vasco de Gama de tous les temps de tous les jours ma condoléances sous na vie na ngai Denis Mfuta il vient na Denis Mfuta qui pleure sa maman notre tante donc tous ensemble de cœur na yo donc ça makamboya merci na Junior Kapaya merci na Rifé qui sombe toujours évangile der kaka bongo il rataraté na ebisio donc écoute déjà ngwana donc c'est des choses alors tous alliés à tout kutani sous très prochainement na même programme ndenge zalaka tindika on va tout tindika bien sous davantage mais ko bosanate pour nakaka na yo za na compte ya révision to ya changement ya constitution mais mon nzamboka lobi sous que décembre ba congolais ba ko sepela na ba bonne année oyo parce que c'est la bango bilei mais net tout quelqu'un la vivra verra so monité kondimate bolingo ya Congo na ya ba congolais kola bomba bino bomba na mabota na bino pambola yango sous davantage bye bye.